Il y a ça qui le quoi animateur. Bien bino bon bato ba sala animation wana. Joka na latine wata dai ko animateur. J'ai hérité ça longo maison mère. Hérité déjà ça la boss live banda na maison mère. Joka to futa ende pour aganga kanda banda oganga. Le magba, le cosa nostra. Musique ya Congo. Oya maswa babala. Artiste ni na beti na poto na mbongo na emo. Oh. Maison production nini o bango e beta bango. Falinda bete bonga lagi na maison ya production biso to loba fe na bete bonga maison ya production oyo biso bazo betisa biso joka na zaki bonga lagi mutu moko alobela ne makambo ya fali makambo ba memeli poto oui oyeli makambo mususu oyeli production mususu du coup boy oyo la musela batu makambo beza yango kutute la team moi teza orchestre présidentiel tu vois. Donc, on a dit que la veste, on est en faux là. On a présence au moins. Mais combien de temps la veste na la veste Simba était abima le roi mbiso kauka. Tous le ba je respire. Tous oh, je respire chef. Ouais. Merci. Jamais de la gloire dans combien de mois succès. Album Mobimba. Ah? Oui. Est-ce que la chemin de la gloire ndimo mabeza? Té, banzamba succès. Nyonso. Combien? Nyonso. Toutes les chansons. Tous les chansons. Banda longo tant que banda longo en orchestre. Yoso yokata oyebi atanze monata mora salani. Akomane ka ko oh anika bakale so ya mwasi na moko ya mwana ya mwasi. Diego musala ko musala ya mwana. Musala sala ya mwana. Asala ni mbola mba fufu ya mwakebo. Donc le resate to beta masola scène musicale o eza actualité na minute ye mwasi na enda ngala musa. Moni ba joka na comprendre bango moni o kende déjà na carrière no de na suka comprendre ba to ba bossa na yo sko atali na terrain nani na koki o piquer amoni ke héritier za makambo nde aluka mekamo ko diembela et place wana Samira nazo ebisa joka diembela déjà to bossa na joka est-ce que yo nde ozana na 2020 to ba to tsaka na avril yo est-ce que yo ida joka za ke na mutu Joka na zaki bongo. Te le bika avril au cas 2024. Est-ce que yo calculé Joka moro boy sous? Badando qui fait sous Joka te. Joka déjà si là. C'est asana humanisme, héritier valoriser mutu nyonso. Héritier pona ane mutu te. Bile boro po. Ata mutu finga ke lobby. Oh, to mona kutu batu ba panza orchestre na zomi sabango. Tala sko niveau bongo ba panza orchestre mutaki afingi bandingi bango mais héritier yambi. Héritier ça le quoi ba musicien nyonso tout te. Oui. Héritier ça le roi ba musicien nyonso tout tu vois héritier ta mutu mo bobile bomona zanga tina mutaliboma et pas héritier za na valeur héritier za na ata batu ba finga ka batu pas héritier ba za na valeur batu ba finga ata batu ba finga ka ba musicien pena pas héritier batu ba finga ka batu mais soki ka même batu ba finga ka batu et pas héritier ba na contexte mususu ya bien héritier solo na bango baza de nemi héritier donc ata mutu azane na comportement mabe azana non est-ce que wata au la scène musicale ou kango un jour on bateau bazi ba retard on ressemble ba billet ba rolela parce que on sanga ba place ba potate wata lobaka akotsa ba pine na martyr non c'est ça ba histoire à wata non eza ba histoire à wata oui mais yo moko mona stade wana ndenge ezalaka yakande oyebi ndenge ezalaka wana eza ba mbula ezalaka makambo bele mais osko mbula ebeta te na poto je crois que ba déjà ba rolela ba concert ebeta mais au moins que na salle ba bana ba émotion te so ko mona que jour oh Falina beta bongo ba émotion ezala kité ba émotion faire na beta ki bongo ba émotion ezala kité na salle bo mona que héritier ezala soko azo yemba batu ba kweyaka bo mona ngonde le 21 que héritier azo beta concert ba mama ba olela o tala ndeti banje mondeti makamo monde héritier sko yemba Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolinga Raming. Et donc, on est sur www.idologie.tv. David Wembe, Masoloa, voilà, toujours comme même Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est David Wembe, la Sarabino, on a bête le Masolango, Nengenini, et c'est pas ça vraiment Namboka Oyo, Masoloa, balabala toujours. Donc, tellement actualité, ça, David Wembe, la Angola, et c'est Nito Luka, Batu Oyo. Bazalaka pembeni ya ba musicien batu o bazalaka zalaka ba musicien to solana bango to ye ba réalité ya makambango ezo passer ndenge nini donc elona masola balabala to za bongo na Samira Meka Wata ouais natangi ko bien
kitoko makasi. Samira Meka Wata. Leki ya Wata, leki ya Yaya. Hein? Leki ya Yaya. Ozalaka leki héritier Watanabe. Ya makasi, tina billet, tina passeport. Wana muteza wa lobela te. Samira, bonjour. Bonjour, bon dia. Bon dia. Parce que toi en Angola. Ouais. Bonne santé. Santé bien par la grâce de Dieu. Samira, to fay na yo na masola balabala. Maintenant ba otala ba ni ba yeba. Ba sa héritier Watanabe. Héritier Watanabe na minute orchestre la team. Ils ont se comporté néréli. Orchestre ça kitoko, tous un album na Teresa na succès, tous un concert. Album na succès makasi yo lobela te. Est-ce que la minute album rumba ni na ko telema na chemin de la gloire. Chemin de la gloire na minute ça un succès. Eza na succès. Ils avaient un album mode au telema. Exact. Na minute na terrain, album ni na rumba ro telema, chemin de la gloire ezo beta. Album on a payé ko s'imposer ça. Oui. Ils ont lobela te. Tout le monde na orchestre mususu. Bazo interpréter chemin de la gloire. Ok, c'est monsieur Baumou d'avoir interprété chemin de la gloire. Oui, bon interpréter chemin de la gloire dans ça là. Bon dans ce bon bête concert sur 10 Nzembo, bon bête 4 Nzembo, il y a la team Wata, il y a chemin de la gloire. Pour la ça que non, album ils ont un succès. Album ils ont un succès, Samira nous autres la caméra bongo. Ce qui va lobby ndenge héritier bandaki. Hein, abandi na retirada ayo bimisela biso mi ange mi démon ayo bimisa susuna chemin de la gloire héritier à Mati toi Kiti asali banzembo ya bien sou koleka to a Kiti susuna ba nzembo ko banda na 2002 na 2024 héritier atikala okita jamais donc ko banda na 2002 banda zala na maison mère asali orchestre na la team Wata ti lelo 2024 héritier ça toujours likolo on les a kutu yo lobela te aza toujours likolo aza toujours donc héritier zo matamata kaka oui na nenga bimisi chemin de la gloire mais yo monité chemin de la gloire tozu maison production et beta biso concert maison munene AEG oyo ba artiste mususu ba beta ba concert na ba poto na ba mbongo na bango mais oui et boza oya maso babala artiste ni na beti na poto na mbongo na emo maison production nini oyo bango e beta bango tangela ngako falinda beta bonga laki na maison ya production biso to lo ba fe na beta bongo maison ya production oyo biso bazo betisa biso bo monaki yango héritier a été invité kuna ba photo qui ezongi contre signé mais ti to beta scène musicale wana eza na production pe tozo teka ba billet na biso na fenêtre tangela ngako fali ndenga betaki bongo ezali maison ya production te to lingi to ba combo ya biso eza na ya maison production beta fali pourquoi na lobi boy to solo masolo ya balabala comprendre batu ba beti na bango na ba poto mais ndeti biso to une maison ya production oyo ezo produire artiste bateli caché est-ce que ba musicien mususu ba donc fali batela ke caché te bon wana na yebi te ngana feke batela ke caché te solo la masolo na biso ya la team Wata bo yebi ka ya bino oyebi ya batu mususu te te soko yebi kombo na ngole musu yo ko apprendre parce que ngana tika kombo na te que non orchestre boko ezo beta balakisa biso que non production maison production na biso et produire artiste na biso eza maison chige eza te ndeti na la team Wata eza na minute auto yebi que AG ezo sani ezo produire biso donc on a que différence ezali donc tant déjà maison mo ya production fandi nango ezimbongo etie mbongo pona artiste donc et pesi caché en tout cas faut produire Wata na obeta na nini la scène musicale ouais o ngol ba ni caché ni za combien pour le beta eza contrat ya production mais et produire donc c'est que Wata dit caché na monde eza deuxième production na concert en ligne na monde ko produire et biso combien Bada masola bala batu olandela yo batu ko komelo na te wana mais yo ebika ke oui Wata na obeta bazimbo na lobi bo caché balobela yango te Samira Meka ndio totala Wata est-ce que Wata au koka la scène musicale ou kango un jour on bateau bazu ba retard on ressemble ba billet ba rolela parce que bon ça na place bon potate Wata lobaka akota ba pine na martyr o non c'est ezaka ba histoire à Wata non eza ba histoire à Wata oui mais yo moko mona stade wana ndenge ezalaka
oyebi ndenge ezalaka wana eza bambula ezalaka makambo ebele mais osko mbula ebetaki na poto je crois que baa déjà na été donc concert wana ya scène musicale tokobuka sale wana ko eza na kati ya mai héritier okita na hélicoptère makambo bino bocomprendre yango ntango ezoko obeta concert bocomprendre que non événement nde yango esiko ebetama le 21 septembre. Et bien l'événement c'est Salamagi déjà. Le 21 septembre nde yango tozela. Ne bo comprendre makambo te eza katikati ya mai sale wana héritier ya bien hélicoptère na sale wana kaka eso pare koningana bale parisien na nyonso donc bakoya baluka bayeba nini ezoleka bato bakolela baconseil ebetama mais omonake na salle bato baa na baémotion te soko bokomonake jour palina bete bongo baémotion ezalaki te baémotion ferena abetaki bongo baémotion ezalaki te na salle bomonake héritier azala soko azoyemba bato bakweyaka bomona yango nde le 21 ke héritier azobeta concert bamama baolela otala ndeti banzembo ndeti makambo ya monde héritier siko oyembango omona lela bamama baolela na momo ozolela pasi ya bolingo bango bazoloba nani atinda David Wembe na masola balabala tozana Samira Meka tozotambola maleme merci beaucoup à toi Patricio Ipupo lote na kati ya Brésil wana mobali ya Sofia donc beaucoup takakotaka masola balabala ekosala bien yo ramda la team wata donc to beta na masolo ya la team wata héritier Watanabe azo préparer concert na ye mais tozo mona pembeni héritier Watanabe ba problème ezo bakisa makaka se ko bakisa orchestre c'est à la bon c'est normal orchestre na succès il y a un faut pas problème mais à la et kozanga te boso yoza makambo te omo déjà non ndeto botama na ba vie na biso boy déjà ka tongo botama yoza bébé ti okufa ko ta sa bébé problème ezalo ezako toza na ngola to luka to ke poto to ko na poto to ko misu na problème su donc si to okufa problème ici là te problème nezoleka entre Héritier Watanabe na Diego Milu ba misel ko ba Diego wana na boye te misel na bino wata bina mtazwa ye omoni ba Diego wana bazaba na mobo etango la team wate bimaki abanda koyemba mwa bien bazwaka batiaka wana mena aspect pene ya musicien azala nango te abanda ozala na kubuka salite donc te baotelema wana azala na soin te abima loko aliebo omonake no bamisie botelemi balata moni la team wate eza orchestre présidentiel tu vois donc mon andi balata ba veste on esenga fozala ozana présence au moins Diego Minute pas la ta veste na la veste simba été abima le roi mbiso kauka to zo ba gérer spire to zu ba smoke chef ouais to zu ba nouveau chef to zu le roi ba smoke to zu ba Cédric Mbou au mona ba gérer ba telemi wana tala no présence na aspect au senti que la team wata ba musicien ba na aspect mais Diego azala na aspect donc surtout to fandi boto tanga ba mama solo ba Diego wana te po aza musicien te po nanga aza na aspect donc ye face à bilanga donc to beta masola sem Diego face à bilanga aza na aspect azala na kuka na ki musicien bo esimba na ete ana elonga ba musicien te obongo sarato la zanani sarato la na mobali apona ba randeng moko on comprend donc de tobeta tota masola sem musical ndeti batora ba Diego wala mise mo akubuka donc yata faut ba ndisela msu na ba Javel na ba om donc tozo roi ba gérer spire ba telemina ba smoke na bazawa na boy omona ba arnaquer ba miyembe o senti que veste chemise et fandre to saka tant ba oyemba na micro o kana elenge orchestre wata zana problème na Diego te te wata koza na problème Diego te wata tikala lo mama bepo na Diego te ezaka kandeke ezaka eloko mo ekufaki nango aliyebo liyebo mo bona nzete donc ekomi okufa nango siko question mo esaleka ya mukie moko bo esali ke moi kombo netanga misiko mwasi na ye lokwa yebika mobali nesa kufa donc alinga sekwise mais biso to pesa espace ana te pona aspect non boy pas travailler c'est non aspect non héritage à la renata on sala makambo wana te héritage ko tanga kombo ya Diego na ndinga mabeta longwa kutu banda kala tanga te kana kilelo kutu banda longwe tanke banda longwa na orchestre yo so yo kata oyebi atanze monata moko asala ni
akomani kaka oh anika bakaleso ya mwasi na moko ya mwana ya mwasi Diego musala ko musala ya mwana musala ya mwana asala ni mbola mba fufu ya mwa kebo donc eloko ezate to beta masola scène musicale o eza actualité na minute ye mwasi na enda ngala musa mais na aspect pe na beton biso moto za na la team nde to zala bo to banda otala biso bafana la team wata to tikala o compter digo mitu te pas aki na aspect donc cha longwa kutu esala pe trouté ke to mona ta mise mo banda otelema e baby se aspect non pile le top 10 kota masola balabala e ko sala bien yaya oyo batikela biso Koko Maleka prêtre ya Koko Maleka na kutene lelo ti aye abena nga samira benga ko na obenga oveso na système Koko Maleka prêtre donc bozala kasala na masola balabala e ko sala bien Pamela Mayala akamadi na bo Pamela Mayala na mboko pe na boy ngala koza madoya na koza affilié danani so Pamela te po ye mutu akunda ba mama to banda ko sala succès na oh est-ce que ça na maman moko boy azana mama nga wana karena ngate pardon boya penda te na masola balabala siko yo bana nga siko na yebi yango te donc te ngala expliquer okale muso te expliquer ngate na boy pardon te na boy OK Samira to fandi boye to moni Héritier Watanabe asali live na kati ya live wana tomoni ba Karim Mokonzi tomoni ba Nenea tomoni ba Prince Bakali bon batu comme si ba sepeli pendant la live wana te bino moko bomoni ono ndenge nini biso mo ba spirituel to sepeli nango o sepeli nango te bon Héritier faut no boyeba Héritier ça le quoi ba musicien nyos touté oui Héritier ça le quoi ba musicien nyos touté tu vois Héritier ta mutu mo bobine bomona sanga tina mutaliboma et pas Héritier ça na valeur Héritier ça na ata batu ba finga ka batu pas Héritier ba ça na valeur batu ba finga ata batu ba finga ka ba musicien pena pas Héritier batu ba finga ka batu mais soki ka même batu ba finga ka batu et pas Héritier ba na contexte mususu ya bien Héritier solo na bango baza be memi Héritier donc ata mutu azane na comportement mabe azana non et ça comportement mabe biso tout ozana ngo biso tout ozana berreur c'est azana humanisme Héritier valorise mutu nyonso Héritier pona ne mutu te bino bo repo ata mutu finga ke lobi oh to mona kutu batu ba panza orchestre na zomisa bango tala sko niveau bongo ba panza orchestre mutaki afingi bandingi bango mais Héritier yambiye donc Héritier ça mutema moko boye biso moko to mituna ka ba fan na to bara est-ce que c'est Héritier tala ça l'homme le plus compliqué du monde nous comprenons que l'homme le plus compliqué du monde on Héritier Watanabe oui on comprendre était so finge na 12h au bengera na 14h yambao ayambo na téléphone à solelo pe même moral yo mo pe oh mais Dieu na finga qui est boko croiser na pe boye au bandi mboto répondre mbote na akabelo sumbo Héritier zani bon Héritier bisa biso ba fan na moso to silika lo ba bolanda tenga lala kana chambre mafinga mi mo pe na bino mo pe na bobi goga abingana mesana na mafinga sala Héritier lo morte donc Héritier ndenga sala live nanga moni lo ko changer te échanger et le remorté mais ce que le bien Héritier lala kana place mafinga Héritier mafinga sala ke lo roté mais ndenge ni ba osola te na sele yo ndenge na zoni mosa clip te na sele yo et ça te que azolingo sala te na sele yo faut boye ba ke Héritier za ba spiritas no eza ba biso Héritier za na entourage na ye biso ba spiritas to linga te to fa na kwa na biso mo bela bandako na ba megala biso to mona sele yo a diminuer Héritier peu importe sa relation na bango bazala nango biso ba fani pe to lobaka to komela ke pe gogo moni mutu ana linga ko te ko poussa na te donc biso ba fani nde to yibise Héritier maramba ya kosala clip ezate ce que ça pour Héritier ye moko ba spiritas na to baboya biso tout o to atanga mi za spiritas to boya to ba osala clip te ayoka biso ba fani na ye parce que biso to za numéro 1 na ye o ya sora lali boye atela mutema ebike no nazala ba fanatique nanga o ba bengi ba spiritas akanisa te que no Héritier moko nda fina eza biso ba fan Héritier to loba Héritier yé jamais parce que ba voice biso tout toyoka po boza bien na mwana mai no mais ke kwe mo bo tonga mwana mai ba voice tambola alors biso tant que biso to za ba fan Héritier ba spiritas to sepela lango te e blessa biso
alors ndenge blessa biso ce que yes quoi comme na posa héritier pour l'intérêt personnel na ye mais pour la carrière héritier te ndenge azana atalaka mikolo na beta a koto azana succès net mikolo ndenge banda critiquer héritier avant chemin de la gloire bima chemin de la gloire bimi ayebi ke non so na niati héritier dans un mois espace donc ye ndenge azana azala rabo donc Hollandara koto ekebwe koto donc so koto amoni eza makamba ye net mikolo ayebi ke héritier kangi héritier kangi masola 2024 tito clôturer zaka héritier et si la actualité zaka héritier donc abandaka koya la marambo héritier donc ba ne le remonte ya yeba ke biso ba spiritas d'être boya sortie médiatique il y a Joka cofondateur hein na c'est sur quoi question de la Samira obani da boya Joka Samira boya makasi ba le lochilobi nazoka cofondateur il y a la team Wata likolo nango papa héritier Watanabe et mtaza cofondateur ya la team Wata héritier sala Joka mabe mute pe héritier za muté mabe non est-ce que yebi ke na Congo mobimba et ça musicien le héritier na humanisme na bandele ngosusu mambolo boye bango na yebi makambo na zoloba na Congo mobimba na Congo mobimba musicien ayebi ko solo la surtout maramba mbongo surtout marambo nyonso mutu aleki héritier azate héritier azaka ingrate wala pena kosi moni ba Joka na comprendre bango moni okende déjà na carrière no de na suka comprendre bato ba bossa na yo sko atali na terrain nani na koki opiquer amoni ke héritier za makambo nde aluka mekamo ko diembela et place wana Samira Joka déjà to bossa na Joka est-ce que yo ndo zana na 2020 to bato taka na avril yo est-ce que yo ida Joka za na mutu Joka na zaki bongo te lobika avril au cas ya 2024 est-ce que yo calculer Joka moko boy susu bato ndo ki pesu Joka te Joka déjà si là azasu na succès te to bossa na ye donc bato si balali na dernière minute donc ba meme poto mo ya dernière minute ce qu'on faut la musabat bato ba tirer sous attention na ye yango mona ki atali abi héritier za concert moko le 21 septembre na scène musicale fona tout akara héritier ba eboalote baza na ba mino abram baza na orchestre ya outi pourquoi tout tika aborder kunate pourquoi lukite mafuta nzoi banani ba mise bazebe Joka na za bongo esenga katala ba mino abram faut ba chera levé comme les ana na bosani bana jibe po outi kuna faut la bango atali bango te mais ayekara non yem ta façonner héritier tout a façonner héritier na nini asali héritier bolamo na nini héritier déjà banda za na maison mère azali héritier za na entourage kuba ya bana batambongo biso tout oyebi est-ce que héritier na maison mère azali mission mo ba galera o ako luka Joka passer à l'orchestre non parce que héritier déjà ba politique ba député déjà bazaki na ba joueur ba ta poto bani iko atayo mais oyeli production mususu ba memelo na poto on comprend que non orchestre ça a succès faut les lisa batou bon on a zo biso concert il y a le 21 septembre za mabe donc Joka na zaki bonga zaki mutu moko alobela ne makambo ya pali makambo ba memeli poto oui oyeli makambo mususu oyeli production mususu du coup boy oyola musela batou makambo beza yango kutu te falaki tala obimisa ba raison mo ya ba eno za ngo pona vidéo anniversaire donc ok non na koufela kaso pendeni héritier zaki na poto azo renouveler nde héritier loba a renouveler biso tout est document na ye parce que mutaza na poto a renouveler document na ya za makamune bel azwaka avion kwa ya matanga Joka est-ce que ce Joka a renouveler invitation ceux qui carte na ya résidence na poto héritier koufeli Joka ozo avion tika makamuna non mutu na mutu atala ka intérêt na ceux qui écoute que héritier Nakin a koke osilika mais écoute héritier na poto azaki obligé te ka héritier fala ya ka matanga okomisa ngonde ti ba en donc on comprendre que vieux azana ende na actualité talinga zonga balobele poto bossa ndetinga komboana na yo kango kala ya ba Joka mob mais na yo konsu na ba 2024 au mona ke mutu azana posa po niveau pena oye poto faut lobela actualité ya makambo ba memeli o poto mais yo okomino obimisa no maramususu héritier mon fils
kotangisa ba maya mista ba vie Joka balekana Joka nenga bengi héritier mon fils azana raison non azana raison te héritier aza fils ya Joka te yem ta sala wera loba ye moko héritier lo binga na mwana wera biso tuto yebi wera nde parce que le wera comme su Joka non yem ta façonna la team wata yem ta pesa ngo makambu te yebi ke na be bandeli wana ba concert wala nyonso Joka nem ta banda ko zala la asa yesa ki lo ko animateur bobenga bino bon bato basala animation wana Joka na la team wata ta ko animateur déjà héritier ta longo maison mère héritier déjà ça la boss live banda na maison mère Joka to futa ende pour aganga kanda banda oganga le magba le cosa nostra musique ya Congo mais oui to bande ko futa abanda ozelango caché Samira tia banda oganga bo héritier déjà tia longwana alongwa seli orchestre na zade na un temps ana bato un temps ana ba joueur azala déjà la mbongo na mutu wana azalaka dena bloc wana mais comme si ba stratégie le mususu azalaka na moto ya mona esengaki Joka azala wana azala père na ye papa tika lo mama mbwana Joka wana mamba Joka imone mdalobi so bosani ngane na oyebisa o atikala ko za ba stratégie omoni mutu nyeso so sala orchestre ata yo David okobenga pe mutu héritier orchestre qui est bien faut memango boye batuni batebele pe o babando lingi héritier to ba ok héritier alongwa ba pesa pe ba stratégie mais Joka ko lo bateke na héritier za mwana non et surtout héritier ça na ba fan ndeti ba biso we ba fude wata fan ndeti ngabo na fan na kwa mo bona mona mutu mo bo benga héritier ngana olinga ngote po ngape na oyana ndeti na yeli eboy omona ke non et ça la bien te donc faut garder bande na ye o garder actualité ya place o ba memeli na poto donc na ba âge musu de senga na ngote ko kina makamo boy o se respecter na coin na yo moko boy ba mami lela ba uchoke ba poto ba meme bango yo so mona mami lela sala mission mo boy po kira akenda na ngo bongo te do ba joka ba tu mo boy faut ba garder ba bands na bango o do mo pe carrière no peut-être tie sili ba lobeli o pe mabete mais yo lingi ka ba tu mo boy net ba spiritas sa boy biso ba le fou de wata ndeti ngabo spiritas mo ba ne di boma po na wata koma mabe po na wata no ye aboya kanyoso mais atikali kana wata bato lokwa ba biso skoto sepela bongo te to mona ga yo ko fenda kwa héritier bato salu elorote oleki na émission na yo no bandi oloba ba réseau pesa ya matanga na vidéo anniversaire ata yo moko to lobali ata yo moko wana oke na ndenge ni wana oza posa kaka po yebi ke orchestre ndeza na succès Samira Meka TV za ngonga ma préparation il y a la scène musicale. Moi, des films recommands, comme ma batuna poto, oui. Hein? Tout à fait. Oui? Oui, naïbi. Oui, bien. Ouais. Donc, ok, poto, mais comme il faut délégation, ma petit quartier, ma mission, bas à les belés, bah tu vas le bel agro, bas à les belés. What a coquelo quoi, na? Est-ce que visa dans la team Wata est un problème? Ah? Visa dans la team Wata. T'es la minute on est comme une délégation, non, donc tu veux t'appeler moi 50 personnes, 80 personnes. Oh bobo sana. Avant chemin de la gloire et du mérite, je vois qui orchestre mon bimba. A memi bango na poto. 17 personnes. Oui. A memi bango kaka pa yemba. 17 personnes. Na studio. A memi mutu te. Ezali panango bate. Ka 17 personnes. Mais pour ba kende ba ko voix. Non. 17 personnes kando lobby. Plus bato bureau et combien ba 24 bon. C'est ce qu'on a minute ça sur ma même bato bureau te et comme na comme ma bato balabala. Ouais ça bato balobela kayo. Ouais ça événement. Pas biso raté jamais to tikala jamais on en a pas problème à visa. Hein? Jamais to rose en a problème à visa. Watanda za bongo. Oh est-ce que héritier pena na yo héritier pena na bakini wana pena bo na ba Congo wana pena to za na problème à visa. To memi ko to ba musicien pour ka batia voix. Yo so mona musicien ni na même orchestre na poto pour ba kota studio. Basala studio, basala ba séance na studio ndiaye. Après ba sangisaka. Héritier mema yo moni chemin de la gloire eza vacuum sous. Elle a puissance parce que ba musicien ba gena ko yemba kuna mbala moro. Basala ba finissage. Donc visé par la biso c'est le côté. Délégation tout Congo wana zomona wana ba o tout ba lobela héritier ba o tout ba sala ka musala bien ba musicien ba nan boki ba comédien kutu ba okendo ebité natangelo héritier même si je me trompe pas la minute on a 5 comédiens déjà ba okende
Na ngambo héritier. Na ngambo héritier. Ouais. Simon Arabo yi makambo. Héritier même bato na poto. Bon Angola awa na ndenga mabete ya ka question. Na Angola pe héritier même bato. Et ça possible bon héritier même bato te poane. Po Batangola basali. David Wemba. Te na ndenga mabete na ndenga balabala to monaka na Angola awa bato base belé ba komisaka ba misie mais comme si ba misie ba otala Batangola te ba mema bango te na poto. Siko nde sibino boye kotala team wata ko bule pe bino mema bino. Wana za mamba mikepe héritier. Ezala kutu bato musu bakende héritier tinda bango ya Angola atinda bango ba poto. Te wana kala. Ezala okasi. Na batawana bato bakende ba poto. Wata atinda bate bele na poto bena na mboko. Ya Angola. E bosiko na moment o pasa na bato ne ba spiritas na e. O baza na Angola arotinda bango. Dans la scène musicale eza bongo eza na bato oyo ya Angola. Mona pena drapeau angolais ke ka boy. To pepa ka bo. Bao ba okende ba mema drapeau angola ba ko représenter biso. Na basola balabala. Basola balabala o mona ngo. Na sala direct basola balabala. O moni ozolo ba comme si yo ndem to okende. Ngala okende. Po bi o sala direct. Na bi boy. Wata même na poto. Na bi est-ce que ngande la fan dia. Na koza na problème poto. Te question za boy. Wata ko memo na poto. Na tuni question peli. Yo ko tuna ngade. Est-ce que nga bon réponse c'est ça. Est-ce que nga bata balabala ndebe na Samira meka leki awata ndena fandi na koza problème poto na zano na Paulo du Santos. Na FCC na Pamela Mayala. Na ba GR Sa Majesté bazawana. Donc omonika batu kaka oyo kaka ya Angola na so ba bi basala kaka bakangisela kaka mbongo na ozwa na visa. À part non héritier. Ba orli mobali bazawa na bato ba soutenanga na ba Pamela Mayala to suka Paulo du Santos roboto la passeport ba ki atie sango temps aya pera na kepoto afutelinga pe billet chambre mamunyosto otali concert na tali concert na zongi ponga so na kena zongi o mena ebisa ba junior ndinga bazawa na te sami ngala ndela abona afutelo billet visa c'est le côté d'Angola la minute on va pas qui mbondo neza na minute abi misa ba visa le roi ekezongi donc batuka na nuka oyo ya Samira meka ba otsa ba mbongo nje Samira so ba lobi Samira kende Samira okende mais ngana lingara héritier watanabe ye moko et ça moi et puis ça moi qui tourment boleka ya quoi wande ko ki o ratete s'occuper et sengi kena kende na okende so que sengi te voyage za likamba ya temps ba concert ici lité ba concert toi na concert musupele musu na août parce qu'on a raté à septembre ya août na raté te poto ezelo roté na okende ka biso to lenga poto te tozana bato basala mamba poto David Wemba to lenga poto te Angola mbongo za David Wemba tozaki na Samira meka ya lobiaza leki ya leki héritier watanabe le bani na rôle bala bino so batali biso. Na pesi no liboso merci na yanga on a linga trop héritier watanabe merci pour na chemin de la gloire eza na banze moment na kati wana so na lali atana na bon ba passe moi mitema ba déception so na yo ki chemin de la gloire en tout cas nous allons restaurer en tout cas merci chemin de la gloire eza na combien de mois succès album mobimba oui est-ce que na chemin de la gloire nzema mabeza te banzemba succès Nyoso. Combien? Nyoso. Toutes les chansons. Tous les chansons. Et elle a succès. Oui. Alliance. T'es sur le but, sur le but. Nyoso beta. Hein? Nyoso. Na minute héritier kangi. Pende to kangi. Mai zo beta. Yo mo to bida mai. Tena tuni yo. Mai. Et beta. Yango déjà ba novelas maramamon. Ba la queen lina ba. Zeba mutema. Ezo beta makasi na zo Zeba muteba chila mwina. Zongi sanga chérie. Et beta. Zongi sanga chérie sikokuta kingai. Tami apesa mbote na bato ayo. Bon na pesi mbote na nga na tebe mbaya na pesi mbote na nga na vomiala na pesi mbote na nga na graciette na pesi mbote na nga na kokolia graciette kara azaka graciette ouais na pesi mbote na nga na kobolia spiritas na pesi mbote na nga na
grand frère chéri na lelo fort na robosa noté papa mon nyokoli Alvège la Poulga Alvège la Poulga mutazo nyokoli Jeune mariée a nyokoli Luanda mobimba 3 fêtes ezalate donc toza bala musuna utwana Alvège malero ya de moi je t'aime trop na pesi mbote na ngai na ça c'est Suzy Neema moi sina biso keso boga Alvège faut pas moi sina Suzy Neema ya ngai ya parler bosolade potanga communauté non moi voilà moi c'est toleki kasia donc na pesi mbote na Milka Raoul na États-Unis na pesi mbote na Canada place Ozali. En tout cas, merci beaucoup na bato nyonso tu balinganga na ngina bossa na Général Stomy Ami Swata Seda Lamba bossa na ote Sacré Goga Sacré Goga na roki bossa na ote Bobo Beloy Bobo Beloy na bossa na biote bata poto nyonso tu o bolinganga président des iso na boaki ote ça mabe 5 fois président comme Zoya président des îles icio na micho na Paris wana pena muta simbi marambu nyonso tu président des îles donc ndenga zalaki na Angola na Congo pe kuna na pardon na Paris pe yango pe ka azosala président des îles en tout cas merci beaucoup Mireille Niez maman chérie je t'aime beaucoup Get Rebecca moi na nga Souraya auto sala anniversaire Kalaté joyeux anniversaire à ton bébé merci beaucoup au moins était na fête d'argent na salele mwana nani mwana ngati mwana oh c'est que yo tala Facebook na ngati ngaza mwana nana mwana ngaza 8 ans Souraya auto ko 8 ans Kalaté Samira Souraya la top modèle au sentio tolo ba kute bele mwana nga tala mwana na bota na ebe bota papa ne abeti tatouage à loboko alienga moi 6 points mais na olongola ngo mais faut na beta na héritier après na tia mwana sima donc en tout cas merci beaucoup na batu nyonso tout au balinganga Sos Albert tunangia na bossa na Sos Albert toi espoir ngo mayonzika on a pena baba vie na biso to bossa la TV na simo arabe donc na pesi mbote na batu nyonso en tout cas merci beaucoup pour la note qui nga tapé na boîte na banga na boîte pe yo moko David Ewembe ndangi na bossa merci Lubanzadi na biso analyste mutema mabe moko mais non c'est pas ne poison lo babia azo milieu du village donc musale bongande bongo merci beaucoup no kwa vi mayo ozo benga ngate na taono banda ko benga David posona ndenge nini na ko comprendre te junior automatique ozo benga ngate junior automatique qu'est-ce qui se passe vi ozo kanate quel problème Fabrice Kabou DJ procureur DJ Gloire DJ procureur DJ Gloire DJ Tambala maestro qui beaucoup le club merci beaucoup hein nabaki kiboko le club mabe bayambanga bien mikolo so na koti kuna na biso akeza kuna ya faux olina loba kuna nini non ezali ka loba kuna nini mais na lobi boye ngana sa esili te olobi olingo loba kuna nini ngamo babanga nyonso ngamo bena na miboyi kolo te yo ngayo na miboyi kolo na bwaki émission esili te émission esili te yo no kele émission mabe oui parce que na boka mabanga nanga na la place au son à côté bayambinga bapesanga valeur nanga pourquoi pas ngana zongisela bango en retour Fabrice Ipopo lote motema ya Sofia yebe nazal la team wata na WhatsApp na ye donc photo ya WhatsApp na donc na lela ngo fort yebe nazal spiritage donc kota masola balabala eko sala bien Rosalie na Rosie na pesi mbote na Paris on ensemble avec vous mbali boso omoni on neni olobi non non na sepe na masola balabala et la banga po ani non na no banga parce que yo zala ba question mo boye na tuna question na tuna na ozela ngona ye na yela kionde na bien préparé ciao obigi